C'est la bosse, c'est la bosse, c'est la bosse, c'est là. Bosse, c'est la bosse, c'est là. C'est là, bosse, c'est là. Bosse, c'est la bosse, c'est là. Alingi ba kiti. Ah, ba kiti. Chef, j'espère que... s'il vous plaît. Bien pensé, Donc on est là.
Nzambe tata mwana pe molimo santo totondi obotondi tata kimbango tanga ni Nzambe na biso Nzambe oyo tote edingwe yandimelaki mwana na yo bengaki Saint Paul papa edingwe ntango ekoki kwete tokozongisa nzoto na ye na mabele kwete molimo ezonge epai na yo Nzambe ndenge olobaki na bandi na mokili toyaki na mokili tozali mabele tokozonga na mabele yango molimo kwa koyamba yango lokola ndimelaki yo atatolaki yo konzambela na miso ya bato ayokaki soni te abangaki te yo mpe yamba ye na esengo nyonso apema na ye miseleli ya sika batela mama bana mpe bandeko asili koteka te na ntango tosili kosala programe ya animation ozala mobateli mosengeli biso bande bandetino soka programe na nkombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Atana tamboli na likulu na molili na ku. Déjà na kati ya nécropole 1, toye kokunda notre papa Edingwe Mutona Ngenge. Mais tomoni yo na kati ya bilili okiti na kati ya tombe. Et puis ozui ba ni je sais pas si ba romona ngo, eza maboko na yo. Ozui ba biloko mo mi balé na kati ba nyama. Et uti wapi? Et puis la ki fini. Ok. Maison Awatosa chez Maman Nicole Malonga. Yaka eza na poto nemoyebite yaka tokisina metro chateau ngutia daka yau oka yau awa uzomona kimbondo olalala Paris jela na oyeba asaka mon ndazabo asaka so mina bila metro biso batani ngolo bani tanga awa toza awa nini awa toza awa yaka soni na place tokoti aza mwana mboka Maman Nicole Malonga. Vous êtes devant Nicole Malonga awa toza, c'est-à-dire awa toza na magasin awa toza oboyoka partout dans le monde. Nicole Malonga awa toza, maman awa toza devant vous. Toza na Château Rouge sur la rue Custine numéro 3. Awa naza na produit spécial, ba produit oyo elongolaka attache tozolobela makambo matampo ba mama ba bébé belé ba mama bazotambolaka na ba poudre na ba fond de teint. Nicole Malonga awa toza awa na Château Rouge na ye pona kolongola matampo ba mama banduka ba mama oyo baza na besoin osala taille pona kokitisa mabumu ba mama oyo baza na besoin ya kosala ba forme kalinga azala na tolo munene alingi azala na sima munene ba hanche munene mipende munene. Maman Nicole Malonga awa toza ndeka boyebi depuis 2007 na teka ba produit ya ko grossir ba fait sein mollet hanche non yo somona te eloko evanisaka mabala eza mpona mibali ça grandit dimension olingi soko moni ekoki kotiki wana sino ekopasuka nakotela nakobongisa ezotraite telema vraiment nga mona aza victime na meki yango oyo bazobenga na Lesi yeyo azobongisa loposo apodi toteka ngo légalement na magasin ezosalama na laboratoire mondele awa na poto tozoteka ngo légalement. Je pense que omoni ndenge eza na barayon eza eloko moko ezosalama naturellement, ezali baproduit authentique esalama naturellement sans aucun produit néfaste. Voilà. Nicole Malonga akosa bino te ye moto abanda makambo ngo kala awa toza oya tena ngo Nicole Malonga. Tiens. Ouais, ndeka tolobaki chose pour moi lelo suka makambo utala nsima na ngai nécropole liboso na ngai balusa ye wana Anguluma Mutona Ngenge Edingwe le champion du Congo ye wana aye na masolo na dernière demeure na ye wapesika akoumela libela na libela ye Anguluma Mutona Ngenge locomotive aki filme locomotive qui filme ye wana Mutona Ngenge Anguluma dernière demeure
Et puis, comment motiver les choses, ça la va de façon que combo ya edingwe et vous pade et la kaka donc on a soki na koma ko sambela sambela o pe sangade o yebite bisika samba swanga ona sambela soki na koma ko bina o yebite sangade o yebite makambo samba swanga bina samba na sobina azensamba solo oya kusako yebite samba na soyembela azensamba solo nalingi mobalo oyo nalingi mobalo oyo yesu azanzambe ayoki
bosenga na nga nzambaka basa ye ayoki sujet na ngai ye nzambaka nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo nazalaka kobaka te apesinga libala apambolinga yeso yeso apambolinga yeso 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 apambolinga oui. Cordia. Yes, I'm not cutting out the city. Azanzambe. Nali ko beta mololo musika ezali. Beta mololo. Wap ma fils du prophète. Bana royaume de Dieu. Bana centre de réveil. Ils ont bougé. Ils ont bougé. Robina kawa bien. On n'a pas mon aïe ingénieur. On est ensemble. monisanga loboko na yo zamba lolo yo azosale zamba lolo azosale Il est véritablement très cher en lui, il est toujours nous garderons son quartier, et les églises dans le Japon, vous pouvez voilà, de deux. Si vous êtes une fois qui est première fois que vous n'avez pas dans le monde, vous avez besoin d'embauche, dans la prévue sanitaire pour les stations géniques encore pour l'école, pour les messieurs, pour les dames, si vous pouvez, et par ailleurs, j'ai demandé à tous les chacun de nous prier, chacun de nous, les provisions, et que moi, il y a une situation qui est avec nous. Yesu na mingi na tatola Yesu Wabana mingi na temoye Kape na tatola monsambe na yo Yoka mosenga na nga Zambaka basaye Yoka shisha na nga ye Na ye na babasi na nga Osabo zambe na yo Na ye na bozanga na nga Osabo zambe na yo Salela nga yeso Yeso Salela nga yeso Yeso Salela nga yeso Yeso Salela nga yeso Yeso Kundela nga yeso Kundela nga yeso Yeso Kundela nga yeso Yeso Kundela nga yo Longisanga yeso Yeso Longisanga yeso Longisanga yeso Yeso Longisanga yo Yeso Dans le Bible bisenga senga Dans le Bible besanga kabela senga senga Yesu moko nini ye bato bakolia pe na sima na ngai
Yes, bato bakolata mpe na nsima na ngai. Yes, mokonini ye bato bakovanda mpe na nsima na ngai. Nalebi mpe bisengasenga nzamba ngombe. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, Yesu. Lokota ngai Yesu, kotika ngai te. Lokota ngai oyo. Dombola ngai Yesu, dombola ngai Yesu, Yesu. Dombola ngai oyo. Laisse-moi fako. Laisse-moi fako. Watitishina nsambi watenzelela. Watitishina nsambi watenzelela. Yeso, Yeso. Laisse-moi katanga lisa. Laisse-moi katanga lisa. Laisse-moi katanga ceux qui l'ont connu en leur vivant des noms aimables. Soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika nzambe akotanga. Soki nakoma kosambela opekisanga te oyebi te bisika nzambe azwanga. Soki nakoma kobinabina opekisanga te oyebi te makambo nzambe asalelanga. Nzambe nazobindela aza nzambe mosolo oyo naza koyembela nzambe nazoyembela aza nzambe mosolo oyo naza koteya nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo Yesu azanzambe ayoki mosenga na nga nzamba kamasa ye ayoki suje na nga ye nzamba ndola ye nazalaka lokater apesinga lopango natambolaka makolo nazalaka kobala te apambolinga Yesu Yesu apambolinga Yesu 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 apambolinga Chilobo Yesu akokotinga tesitinga asa nzambe nalingo beta mololo bisika ezali yo beta mololo waba fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil ozo bouger obinaka wa pied ola pambola yo ingénieur qui on est ensemble na yesu longo tozomanda mabe ya nzambe eza wapi soki nzambe azopambola lingana lobaki numéro 25 de la journée des pour vous dans la prière du enseignement à cette adresse et nulle part ailleurs sur la monisanga loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na yo nzamba lolo yo azosale nzamba lolo azosale
loboko na yo nayepa na yo mosantu yo monisanga loboko na zamalolo yo azosale Samakaba Sambolwe Azosale Salilanga Yeso Salilanga Yeso Alléluia. Yesu azana pamoja. Komba bana Yesu. Komba bana. Tiro. Yesu na ningina tanto na Yesu. Baba na ningina tanto na Yesu. Kapena ndato na bonsambe na yo Yesu. Yo kabo senga na nganza baka basaye. Yo kashishe na ngaye sambalo. Na yena baba singa osabo zambe na yo na yena kozanga na osabo zambe salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso salela nga yeso yeso unela nga yeso Senga 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 Nalemi ke yope senga kabela ngami senga senga Yesi mokoni niye batu bakolia pe na sima na ngai Yesi mokoni niye batu bakolata pe na sima na ngai Yesi mokoni niye batu bakovanda pe na sima na ngai Nalemi ke bisenga senga senga Lokota ngai yeso yeso Lokotanga Yesu, Yesu. Lokotanga Yesu, kuchiganga ite. Lokotanga yoyo. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga Yesu, Yesu. Tombolanga yoyo. Watitishina nsambi watsenzelela Watitishina nsambi watsenzelela Yeso yeso Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga lesa Lesa mukatanga ye Lesa mukatanga lesa Chiro Soki na soyemba Opekisanga te oyebi te bisika nsamba lokotanga Onayemba boye Soki na koma kosambela sambela Opekisanga te oyebi te bisika nsamba swanga Onasambela boye Soki na koma kobina bina Opekisanga te oyebi te makambo nsamba salelanga Onabina boye Sambe na zobinela Azanzamba bosolo Oyo nasako yembela Yende zamba libela Sambe na so yembela Azanzamba bosolo Oyo nasako teya Yende zamba libela Lelelelele Naningi mobaloyo Naningi mobaloyo Yesu Azanzamba Ayoki bosenga na nganza mbaka basaye
soki sujet na ngai eza bandonda nazalaka lokatere apesinga lopango natambolaka makolo lelo nakomi na motuka ngai oyoyo nazalaka kobala te lelo apesinga libala apambolinga yeso yeso C'est la bosse, c'est la bosse, c'est la bosse, c'est la bosse, c'est la grande bataille qui bagiste là. C'est là, bosse, c'est là. Bosse, c'est la grande bataille qui bagiste là. Elle y va qui Yes,
Dofanda kimia s'il vous plaît. Nzambe tata mwana pe molimo santo totondi obotondi tata kimbangu tangani nzambe na biso nzambe oyo tote edingwe yandimelaki mwana na yo bengani Saint Paul papa edingwe ntango ekoki po ete tokoka kozongisama nzoto na ye na mabele po ete molimo ezonga epai na yo nzambe ndenge olobaki na ebale na mokili toyaki na mokili tozali mabele tokozonga na mabele yango molimo kokoyamba yango lokola ndimelaki yo atatolaki yo onzambela na miso ya bato ayoba bisoleka bandaki te yo mpe yamba ye na esengo nyonso apema na ye lokolo ya sika batela mama bana mpe bandeko sika nde na ntango tosili kosala programe ya inimation ozala mobateli mosenosika programe na kombo ya tata mwana mpe molimo santo amen. Action. Bonjour papa. En tout cas, fatigue makasi hein. Vraiment, tous déjà na kati ya nécropole 1. Toye kokunda notre papa edingwe motona ngenge. Mais tout monde yo na kati ya bilili okiti na kati ya tombe. Et puis aujourd'hui ba ni je sais pas si ba bomo nango, eza maboko na yo. Aujourd'hui ba biloko mo mi balé la kati banyama. Et où tu wapi? Et puis là qui finit. Ok. Ok. Pas question de vous tergiverser pendant vos longs et courts séjours à Kinshasa, la capitale congolaise. En famille, couple et singleton. Le meuble EMA met à votre disposition des appartements répondant aux normes internationales, composés chacun d'un salon VIP, de chambres à coucher, salle à manger et salle de bain, ainsi que de cuisine tout équipées.
la connexion Wi-Fi en permanence. Pour les problèmes de coupures intempestives de courant électrique, un générateur disponible pour alimenter ces bijoux. Notre adresse, avenue Balinga, numéro 9, Yolocide, commune de Kalamou. Pour plus d'informations, plus 44 74 66 38 44, plus 44 75 39 90 053, plus 243 82 31 46 488.
yesi mokoli ye bato bakolanda mpe na nsima ya ngai yesi mokoli ye bato bakovanda mpe na nsima ya ngai nalemi te bisengasenga nzambe lokotanga yeso yeso lokotanga yeso yeso lokotanga yeso kotikanga te lokotanga yoyo lobolanga yeso lobolanga yeso lobolanga yoyo Besa wafako Besa wafako Watitishina nsambi watenzelena Watitishina nsambi watenzelena Yeso, yeso Besa mukatala nisa Besa mukatala nisa Besa mukatala ye Besa mukatala nisa Chiro soki nazoyemba opekisanga te oyebi te bisika soki nakoma kosambela sambela opekisanga te oyebi te bisika soki nakoma kobina opekisanga te oyebi te makambo samba nazobinela azozamba mosolo oyo nasakoye yembezanga libela zambe nazoyembela azozamba mosolo oyo nasakoye yembezanga libela nalingi mobala oyo nalingi mobala oyo ayoki bosenga lina sambakamasaya ayoki sijena maye nazalaka lokater adesinga natambolaka makolo nazalaka kobaete apamolinga yeso apamolinga yeso yeso apamolinga chilobo yeso akokotinga asanzambe nalingo beta mololo bisika beta mololo wabina fils du prophète bana royaume de Dieu bana centre de réveil nous obligés nautaki kosala annonce ke nakozala paris mpona badelivrance ya bato en privé nazalaki mpe na force bato ya ndenge na ndenge bayaki bato ya autiste babiki bato ya bablocage babiki bato ya bamaladi babiki bino moko botanga batémoignage namonaki kaka na nyonso ndenge nazokokende na kosasa na paris donc lere namoni yango mpona kendeke na baeglise moko nyonso to lere soki nabayaka na ngai basaka na bango eloko moko na ngai te ezalaki ya privé nayebeka yambi biso tovandi ale moko moko akotaka ngai ngonga ngai koki na koti mpe nayaki na begi ndenge nalobaki mpe natambolaka nango ça fait déjà plusieurs années à peu près 12 ou 13 ans mais sikoyo nazobima sa begi nakuti kutu toilette nake na begi te mpo na ndako na ngai moko nasimbaka bakiti mpo nakende na toilette baproblème donc bana na ya poto nazalaka nanga na esengo te nasepelaka te libala elengi te après badelivrance libala ekomi bien komi na esengo nakomi mutu na esengo me mobali nanga mokutu nayinaki ye donc sikoyo vraiment olingi ye makasi nalingi ye makasi bamvutema nyonso babwakelaki biso ekwei na mai ti sikoyo nabandaki kobwate me banda na ye awa lelo donc naza ate ndenge balobaki 2025 te yanga nayambi yango vraimen mpe nakangi yango baeglise mosusu okei mpo kutana meme na paster okomonake bazokambika yo okota te donc nabayela na ngai donc ya lelo na ye donc
papa Moïse on a mon aka na télé ba publicité donc toza na ebe farafa donc asali makamine pour ngai gloire à Dieu ngai na yaki et pas ya papa Moïse pour un problème à miso de comme vraiment aveugle surtout côté à gauche nazali komona presque pas même lunette dans la degré makasi na sima na délivrance na moni miso très bien même sans lunette nazomona liso ya gauche lengeke kufa na omona parfaitement nzamba papa Moïse azwa lukumu vraiment azana nzambo ya solo kolo yesu apambola ili samba kisa susungu ya belebele na kati na ebo ezitete azaya nzambi amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir. Là c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire par rapport à ce qu'on voit dans les églises, qu'on fait ce qui se passe réellement. Et là avec vous c'est complètement à l'opposé. Là c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koya te na ba délivrance eutai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko na moko en privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa ba kombo na bino pour batia bino na liste ya délivrance. Contactez Maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto.